Kulutu Magellan. Yeah. Ok, allez, bonjour peuple congolais. Bonjour peuple angolais, bonjour peuple brassavillois, en direct de Paname. Wabino Kulutu Magellan. Dans la place Madeleine. L'église est à Simananga Buna. Il y a l'église. À Simananga, venu Faubourg Saint-Honoré. Ah, déjà, bon, on a goûté donc. Ici, il y a une marque, cacao, donc ils sont trop. À Simananga, bon, on a un réseau les cas. Bon, on a mon magasin Gucci, on a place Madeleine, église Madeleine en Goyo. Ah, pas il va de là, Kester. En Goyo, il va grande histoire à Zahir, il y a Congo, ça va Koufi. Mais c'est ça la maman. Na place Madeleine. Bon, il y a maman Kofi Zalaki, côté à Sévran, d'autres, il y a fan à côté Kuna. Zahir, pendant que vous allez la il y a tremblé, tellement il y a confinement. Là-bas, l'air, il y a les gars côté à Sévran, Bordeaux, Kuna. Parce qu'on a la place Madeleine, dans le 8e arrondissement. Nanga moko na koyeko kitsa na ngai masque. Donc, Wabino Kulutu Magellan. Mon gars, lobi na bete bino ba question. Mais, surprise, na omona yo. Ornella na regretté question na yo. Ornella, qui si. Mais grand Mopao depuis Kala, grand Mopao assemblé depuis Kala, au Rue Faubourg Saint-Honoré, Balaba il y a président, il y a France, Faubourg Saint-Honoré, dans le côté Balaba Loyo. Surprise, Ornella qui si, on a besoin de commentaire, yo commis que non, Mopao va retourner question. Bon, ça c'est Dolce Gabbana. Miu Yangwana, Dolce Gabbana. Hein? Ah, Prada Yangoyo. Au monde Prada Yangwana. Na osala bango publicité mais na ola sakeza kana balabala Saint-Honoré. Dolce Gabbana Yangwana. Donc moi makambutu ezala nango awawa. Ah, Prada. On a osomela Ornella kisi Yangwana. C'est qui hein? Jean-Émile Basukia. Hein? Moll. Papa Leki, il y a Maître Gims. Moninga propre, il y a Juna Janana. Hein? Moll. Au moins, on a un musicien. Mère Angèle Fass, elle a un musicien. Abota Bastard. Janana, elle a un musicien. Aïe, Abota Bastard. Bako Sabino Théo, qu'on a un musicien, Zamabe. En tout cas, nous sommes bien amis, tout le monde. Parce que ne pas en te baluka psychiatre ou bien baluka Kulutu Magellan te ya kabango. Pozo ba président ku ba Hollande ka ba musicien, tela ba musicien ba mema biso na poto. Moll na kosi. Z6 paya. Ah petit nanga le roi KML na Lyon. Hein, au moni ba musicien donc ba ngonde ba zo sala poto sala, ba ngonde ba pesa biso goût ya poto. C'est que la majorité à l'art est dans le pays et où tu as la diaspora. Pour libérer le pays, le mouvement nous sommes dans la diaspora. La diaspora, on a tout belé pour nous parce que les musiciens ne peuvent pas goût. Tela mutu wana ngulu, excusez-moi terme, ngulu moko boye, aina sima ya ba musicien. Donc aina sima musicien a commis na poto après le abanda ko critiquer ka bolanda ka musicien te yeso ba musicien te mbela yaki poto. Fala na makolo ye mo kota tana nzila manjili wana akoti soki bateau ni to fleuve à nager ake bima soki na océan Atlantique alenga oya poto tandenge wana ayaki na sima ya ba musicien il faut aux reconnaissant ba musicien de moment on sala ba campagne sikoyo pona ba élection ya ba autorité ba musicien bangwana donc oyo sala ke ba we ya ba zolanda ozo comprendre bato ebele bakomi lelo badepute na kini parce que balandeki bamusicien
ozomona awa Givenchy te awa Givenchy yango yo voilà ozomona Chanel yango wana kisi ozomona Leroy Z6 paya yo salaka déjà wapi 6 paya nakomi wapi nakomi wapi 6 paya naza na quartier 10 ou bien côté ya wenza 7 ya njili po yo ozwaka pena njili omemi yango na poto omona balinfu bongo siko oyo côté nini na njili komelanga na mona Z6 paya oyo balabala ya Zénith tamsu oyo balabala ya Zénith ou bien balabala ya Lwemba po awawa kala te omona palais présidentiel esika monsieur Macron afandaka ani kobelele trote po ya sala biso faux akenda kondima Rwanda Rwanda comme nango pays mo anglophone donc moyen na betile ba pibe eza te quoi to sepela ninga kota méthode a décevoir biso mabe quoi ozo comprendre a sepela kutu fachi fala beta lisolo wana tana ningala kaka ayo beta on a français mo kutu bokecho comprendre kana yango te ba français marqué wana Yves Saint Laurent koto Z6 pa ya bien tout petit nanga Leroy Lion Camel a bien Manuel Misiple ya ebi koto bien nazana Faubourg Saint-Honoré et sika balabala ya ba grande marque et puis ba autorité bazalaka ministère intérieur ezali awa présidence ezali mais ngazana moi surprise nanga moko oyo au patienter au monaka surprise ngo kala mingi te Ornella bakezo baki batuna kofi penza ke ala na nzela ya Yesu te africain biso ko bota maka balakisa makambo nzambe balakisa makambo nzambe te et pas na biso ça naturel donc to bota maka ba croyant africain abota maka croyant balakisa ki islam balakisa en plus bino ba congolais ou ba congolais bokansaka ko croire na makambo ya Dieu ezaka ka faut croire kaka na Jésus non okozana ope musulman okozana ope bouddhiste okozana ope kimbangiste l'essentiel ozo croire na être mo supérieur mais biso pena ba africain pena so tali pena donc kingunza pena na kimbangisme pena donc wana pena ba priorité na biso mais mondela yaki na makamu na ye abeti biso ba mbata a dominer biso ya monique to comment to kina plus côté Jésus-Christ chrétienté ba japonais so ici mo chrétienté ba yebi yango te awa c'est Champs-Élysées a Berberie magasin Berberie yango Ornella yozo lota kaka ba image de Manuel Misiple yebi yango bien awa donc en face des alliés palais ya monsieur Macron palais na yango yo oyo Champs-Élysées donc Champs-Élysées yango wana nga nazoleka na ngai normalement ils ont autorisé de filmer palais présidentiel ils ont autorisé de vous comprendre nga na oleka na ngai à 62 Faubourg Saint-Honoré na oleka na ngai nous continuons à faire le numéro 41 nga nazoleka na rue Faubourg Saint-Honoré na okende musika mais musika te na okende na 170 on a rendez-vous na mutu moko wana déjà je suis en retard même quoi bon mieux vaut tard que jamais donc on s'habille notre petite mais biso ba congolais to mema yango ba sairo to mema ngoti na mikili awa bon tout ça mo ba pas biso wana toleka au palais ya président bango eza molai mona oleki mpe ambassadeur américain bakutu bato wana pas de contact quoi bamela biso makambo batuti na côté kuna donc ngana bango pas de contact quoi nga wana nazoleka naza toujours na Faubourg Saint-Honoré naoleka na ngai toleka liboso ya ndako ya monsieur Macron toleka na biso
Bambila pe ba surveiller kaka. Oh my god. Ils sont tous les gars en direct. Tous les gars en direct. Babino Kulu tout marché là. Ce bon niveau mon anga mais bon c'est les canons palais présidentiel. Bon a balo la image bon mon anga. Parce que awa moi au bouger trop exacté. Ils ont interdit. On a filmé so na leki nanga inde sima nako so na leki na tourner image bo mona ngai na sima nga na gauche na si bo mona ka ba yande donc bazo surveiller Fabian Philippe so na tu à gauche à Pierre Cardin yangwana ah ouais na gauche na magasin na Pierre Cardin un des doyens couturiers je m'excuse hein. À moi, Baspido na nango pour faire speeder suite genre retard. Faut speeder. Dans un retard. Na droite nanga ita on oleka. Bon mon ministère ya intérieur. Ministère intérieur ça na droite. Ya ngona bo mon akutu déjà. Na droite nanga ministère intérieur. Ah ngasi na kota ah na ga makamba dossier nanga. Baba le Keti na boulevard Champs-Élysées. Oh. Et qui na avenue Champs-Élysées balabala wana. Bon magasin Pierre Cardin. Ah voilà. Magasin Pierre Cardin en haut. Grand prêtre. Bah ancien donc il va doyen na couture. Bah moi va doyen mais bon. Maintenant poursuivre ti na 170. Dans un retard déjà les gars. So bolingi na kata. Chapeau Kwengai, ah voilà. So bolingi na kata, disciple. Bolobi na kata bongo so na komi place on na tia. Hein? Voilà. Mais voici Kulutu Magellan. Ngaye yo. Ah yeah. Ngaye Kulutu Magellan, bon, nananga moko, c'est pas la peine, nacha, masque, mais bon, masque normalement, faut ce qui vous a aidé pour respirer bien. Voilà. Oh là là. Voilà. Ngaye yo. Parce que puis ça a quand des autres sont matoi donc ah parce que les autres sont matoi moko donc ba matoi zo comme ils sont domenga na Kinshasa paka matoi zo comme paka bokoto oh na komi ekotika la kaka ya mindele ah ouais t'as raison. Emmanuel Miscible, le géant du milieu, place au niveau de Tika ya Mindele, mais va payer na biso. Ceux qui basent au bon ça m'a comme malamouté. Ceux qui basent au gérer pays malamouté. Atayo moko, aux encourage ni à okita. Au sombre bilo qu'on a eu kuna bambrio na douane. Au tunda bilo ba famille ba gérer bien pour yo moko kende utala au comme kuna boy bambrio na bambrio mon frère. On n'est jamais mieux servi que chez soi. Souhait na biso peut-être que na mboka na biso to fan na kuna. Ya on a lancé message moko na ba mende. Ba kimbuta. Ba fayulu. To comme na temps moko ya intérêt supérieur de la nation. On a zo benga isen. To comme na temps ya intérêt supérieur de la nation. Biso nyonso to rejoindre Lingomba moko, ezate ke to rejoindre IDPS, ezate ke to rejoindre soki Mafa, to rejoindre Congo Zaïre. To rejoindre Congo Zaïre, va député na bino wana soki bolandaka ba côté ni botika makambo wana. To rejoindre intérêt supérieur de la nation. Biso nyonso to za la tatabo moko ekolobo moko mokonzibo moko. Po tala bayuma moko pe atabino moko botana no missionnaire Ruberwa par rapport à un Zaïrois
elle comme ya ko douti kutu te lubera so yuma par rapport na biso ayeba pesi nationalité akomi akomi rebelle na est bayeba embrouiller pays na biso mais na ba France ba boto la nationalité wana même kutu putulu ya pamba so teka putulu nkuyu en France, mais chose d'origine étrangère, barbeau nationalité. Chose français au côté de terrorisme, barbeau nationalité. Baza ebele na Turquie kuna, oba uteki na Syrie, France a boy bazonga ouais. France a boy bazonga. Ayiba ozonga te bazozonga za bana na basinde bazozonga. C'est moi. Mibali o bakendeki kobunda bitumba na Syrie na Irak France aboyi bazonga awa na France donc nationalité basakana nango te elobi nango madame Eva Bazaiba comment yoye na pays na biso oya kosenga ki nationalité na nko na kanai oya konfuka bato mabele ayo te mabele ya bato badazo kitoko manto kitoko Misciple. Et au tika la kaya wa mindele na ebi bien. Côté la pesa ma bête. Oh là là. Voilà. Ah, manteau qui to quoi, et rappelez nga tenimo papa beta penza quoi, papa wemba quand je dis papa c'est papa wemba. Non quoi, biso to senga na biso te mais bosa na courage bo partager aka. Bo partager kalate na okoma. Surprise kalate na okoma to comme 140. My God. Et tu as 15 par 15 maisons. Na okoma isika na okende. Ah ouais. Oh, Faubourg Saint-Honoré, 8e arrondissement, na Sekuna, Totiki, ministère intérieur, Totiki, présidence de la République, Totiki, magasin à haute couture, Soué Nabiso, et Sali Nangona, ni Rive Kono, alobi latan Congo, photo sala tout le monde, on a couturier, Mboga Nabiso, Eric Lema, Aris, jusqu'à jour où d'avance, elle m'a dit que la Congo Eric Lema quoi. Autour de la Takabilo, il y a un beau cannabis au Moko déjà. Tout ça, un grand couturier Eric Lema. Alors, on a profité de Sabino Lissousou. Après, on est à Lyon. Parce que les liens, c'est le moment où il y a Kitoko. À Lyon, Kuna. Jombo kitoko basali apo maneno Soleil ayemba kitoko na nzembo wana Soleil ayemba très kitoko na nzembo wana vraiment na yoka on butu la s'appelle nango trop mususu eza nzembo ya Rive Kono l'ordre mondial de la SAP côté en France c'est comme na 8000 vies na États-Unis comme na 2 millions de vies. Clip qui arrive et qu'on a comme 2 millions de vies aux États-Unis. Dans site moko câblé. Comme on a clash. Site on est comme 2 millions de vies. Zembo arrive et qu'on l'ordre mondial de la SAP. L'ordre mondial de la région qui t'indi. Ah ouais, c'est Chanel. Les kakak. Jadis et naguère. Surprise. Manuel Misciple, yo zana patient quoi. Eh bien c'est là. Eh mon chafa échafaudage. Oh Jafra go faire à Emba. Échafaudage. Échafaudage au Jafra go faire à Emba.
avant batente mo babima o non bango bakoloba makambo basapi sa makambo bila makambo musala balobelango déjà kala jafra ko yemba échafaudage avant batente baya koambrouiller bino ko biso na toleka. Bonjour. 170. 170. Bonjour. Vous êtes sur la liste, monsieur? Parce que, de toute façon, là, les j'ai les messages de... Les gens ne rentrent plus, le quota est dépassé. Là. Ah oui, c'est... J'ai les messages... Non, protocole Covid. Je sais. Je m'excuse, on se rappelle tout de suite là. J'aimerais tout à l'heure, je vais parler avec les gens qui sont devant la porte. Il m'a fait